hein liboke ya taba liboke ya taba tozo lia siko na minute oyo nengina likambo o pezo zongelanga na likambo ya papa Chaka Congo papa Chaka Congo si les lots tozo comprendre te et bembe bakundi te ou comment pour tozo yoka ke président Fachi hein Béton son excellence hein le président son excellence Fachi Béton après ça kimbongo donc ce côté na ngambo kuna fali poupa après ça kimbongo na bato pesi ka bambongo mais de comprendre te il paraît ce qui peut marai avec kimbongo lié mwana na asombi lopango dans tozo yebate au claircir biso na nous lelo to yeba ezani ni matanga ekunda makon ekundama mbongo eliami ou comment tozo comprendre te au final tout moment liboki yango et ça la biso moi lekeleke papa na ngai botaka bulumbu ouais maman na fleur ça mena passi mona mboko to na défaut moko ça passe mutu azolinga lia na mutu ebembe mutu azolinga lia na mutu yebembe olika mutu akufi so azaki ndoki akoba ndo la mutu na bakikofi yozo lia na be ole na mutu ebembe parce que je Chaka Congo so azaki suko mtsombe kuto frère azaki na général kanyama mena mutu so lembo na ye vraiment mona tina kubisi OK na bisha ça so kwa kwa so balia ka mbongo nete azana famille na donc papa na biso Fati Béton après ça qui 50 000 $, après ça qui une contribution privée na yé. OK. Oh, OK. C'est quoi profit à dépendre na gouvernement. Ouais. Gouvernement ils a papa na biso Fati. Papa Fati après ça 50 000 na part na yé. Yé. OK. OK. Sikoyo. Le quoi l'artiste aza muto yo. Asala qui a trop na mboko yo. Ouais. C'est que gouvernement de mutu fazo charge na yé. Je comprends. Moi, je suis bien sûr aller soso. Il y a des matembele, notamment tembele qui tombe dans soso. Mais avant ça, on a bon baga bassin ni bali. Si fait stomac, et puis il y a tellement de soso, à bangi soso. Voilà. À qui tombe dans soso. Mais pour mais ça va que nous ne sommes pas bassin ni. Dans mes stomac et recevoir. Je comprends. Donc problème sérieux. Quand on va makambo na te maman na fleur, c'est zo mona. Lelo, nous asali likamba kazoboya. Ouais. Déjà dans le modèle en Boga, on a déjà beaucoup de fonctionnaires déjà beaucoup. Ouais. Mais nous avons tout dans le Cambo européen. Leti nazomona ndeko na biso Belleville. Nazomona ndeko na biso Belleville vraiment na pese ba mote bela zo la biso. Nazomona ndeko na biso azopela moi makasi. Na moni mikolo pe naza moi likolo quoi. Mais ba ser na ye bazo ba nazomona ndeko bazo sepelate. Il faut pas boire qu'il ba fleur mais bango bazo sepelate zo sala nini? Pourquoi bongo? Bango baza ba kulutu na ye tant on leki bimi. Il faut boire qu'il ba fleur. Mais bango au lieu boire qu'il ba fleur, bango bazo nga étouffé étoile ya Belleville mais c'est quoi ça? Ezanini. Yebisanga non papa botaka ezanini. Maman na bakamba théâtre surtout. Maman na fleur ceux qui sont dans bas sur ça la fierté théâtre. Maman na biso Belleville ça le voir Mike Jackson ya babomi tout ya théâtre. Ouais. Nous avons comme ça mona masuwa noa. Comment il faut on dit maka? On dit pas molé muninga. Vraiment. Maka pour pambo. Vraiment. Mais le ton a des faux moko. So nzamba pambo yo ngana yimi. Ouais. Oh. Tant nzamba pambo yo ngana yimi ngamo epela kwa ngoma. Exact, ouais. Bénédiction muninga fait ça là. C'est ça, au plaisir quoi, oui. Mais au moins la bénédiction, on a eu comme si nous ça de ma vie. Alors c'est que maman Belleville, nous avons un bateau à théâtre, nous avons un kilo dans le yard. Maman Belleville, nous avons un ça nous avons souvent non. À Michael Jackson, tout à théâtre. Et fois donc, nous avons une Nollywood. Le nom de Nigeria est dans nous. On a fait ma somme, c'est la femme qui a fait bouillir la habita, bouillir la samba. Bouillir la n'est nous bête ça saisit. Viens vous c'est la table à saisir, mais il faut y avoir aucun niveau talent. Vraiment. Quand tu as la cantine, à faut qu'il y ait un land de l'artiste. À faire la maman on est oiseau, baganga, babi maman tu es bagabota qui n'a mais papa Chaka Congo. Vraiment. Voilà l'artiste. Dans la valeur à fille. Et belé va éviter. Mais comme il y a un comme il va fitter par contre quand on a un monde qui est impliqué on a côté on a une il y a les gamins on doit pas vieux au moment de l'esprit moko so on t'a créé jalousie mal placée ouais to bandera quand on est des bandés de mission ouais jalousie mal placée c'est ça fait chaque fois et ça monter mamadé donc j'ai créé du boulot pour aller qui mais ba chaque fois ba comme épée belé.
Mbote mingi na balandi na biso Active Final TV, mbote mingi na bino partout dans le monde et sika nyoso obozwami bozolanda biso na pesi bino mbote vraiment ebele ngawa bino Flore Yamba. Naza déjà molobili na bino ona yela bino ba news oboyo kaka. Donc je suis là déjà. Na sur on a invité na ngamoko o kaka na misana kozala na ye, botaka bolumbu. Ba bimo bala mwindu tozana ye, na j'espère que cameraman nga akofungola penza fona yamba ye, bo mona ye vraiment invité na nga ye yo. Bonjour papa na nga botaka bolumbu. Mbote legemende yo mbozana matikita na zobanga. Bonne santé. Bonne santé, nous avons la santé zaka cano pepele pena na ninga system. Ezo mona na sabonga na tempo donc bazala matikita bazo banga malimi kolo. Ya. Bazo lenga. Ba ebi déjà que ndenge boko so lugo takaza donc contre attaque donc fanu boganga donc mona lwanda solo. Motema meseklis, motema kisa meseleme. Ouais. Déjà que appellation ça bien contrôlé. Ah ouais. Ouais. C'est que bien appellation ça bien contrôlé. Balobi tozo panzaliboke babi tozo panzaliboke na biso lelo na théâtre congolaise vraiment liboke tozo fungola liboke en poka liboke en poka vraiment tozo lia ngona papa na biso botaka bolumbu tozo lia pena liboke en poka na linga na tuna question moko kaka na théâtre na biso congolais na mona jalousie trop na théâtre na biso congolaise na mona rapena jalousie mingi. Et ça pourquoi? Pour nous na mutu azana ndenge na sala musala na ye. Mais tout le monde a jalousie za kamingi bazo lesa na ba poison, bazo bomana, mais c'est ezalaka nini? Ezaka cause ya nini ya succès ou comment? Biso to kolina mboko to yebi réalité mboko. Omoni ki chassa to déjà na problème moko ya mokate. To na problème nzala. Ouais. Ni nzala comme ça ba tu ba raisonner. Well. On se comprend et boy ça fait ba tu papa. Mboko sko to na problème mokate. Well. On se comprend déjà mboko so na problème nzala ba makambo za gebele. Well. Jalousie mal placée et ya kana makambo wana. Oui. On se comprend donc la jalousie est mal placée parce que mokate za na mboka. Ouais. Distraction ezati. Na place au vendre na tambu so la notondi, so moni mutaleki, otongi. Olike mboko batonga na muto baso. Muto yo sola na été motongo. Vraiment. Tala niveau ya mboka pour moi que mokate za bien terre. Oui. Donc muto atonga muto mo ba le kana ya la sani. So tuni yo na muto wana bosola, basola ati. So la ndeli muto na mona ke mokate. Pour muto za ya botonda, azana temps sieste. Ouais. Parce qu'on va muto za na mia. Ala ndela makamba batu. Lelo j'avais mal placé ali parce que mboka ezotambola bien. Ouais. On se comprend. Déjà ni bumanza les arana matoité. La matoité, voilà. On occupé ma batute. On s'appelle jaloux na yoté. Ouais. Au sombita na etaliété. Na biso za sombita ta montagne. Ala sani wana velo kinga. Et ça makama mbuga kaka. On se comprend. Et ça vient bien été. Ouais. Trop jalousie mal placé. On se comprend. Lelo awa sur formule jalousie, on a jalousie à formule na kata chasser bango tambo. Vraiment. Ils sont jalousie à nous formule na kata chasser, jalousie moi pour mon tambo. Na kinya ka bon. Donc pour na zo ka moité, na zo mona logique mais il y a monde était mais plus mingi. Il y a vie actuelle au biso de vivant on a chasse. Ouais. Non mona logique. Donc na zo ka moité pesa makambo to message na. Ouais. Ouais. Vous comprenez? Wa so bineta mususu ali soso. Il y a des matembele, mutatembela ke tonga mutasoso. Mais abo sana ke bombe ga basai nini? Bali. Si fait stomac, et suis mais ta mamoni soso, abangi soso. Voilà. Ake tonga mutaso. Mais pour mes ala ke binoni so mbali bosai nini? Dame stomac et recevé. Vous comprenez donc tout ça problème sérieux. Ko kama ba makambo na te mama na fleur. Sozo mona lelo mutasali likamba kazo boya. Ouais. Déjà dans le modèle en boka na biso donc tout comme on a déjà beaucoup de fonctionnaires déjà bon. Well. Mais nengna tu nano likambo yo pe neti nazomona ndeko na biso Belleville nazomona ndeko na biso Belleville vraiment na pese ba mote bela zolanda biso nazomona ndeko na biso azopela moi makasi na moni mikolo pe naza moi likolo quoi mais ba ser na ye bazo nazomona ndeko bazo sepelate faut ba bois que ba fleur mais bango bazo sepelate zo sala nini pourquoi bongo bango baza ba kulutu na ye tant on le kabimi faut bois que ba fleur mais bango au lieu bois que ba fleur bango bazo linga ba étouffer étoile ya Belleville mais c'est quoi ça eza nini yebisa non papa botaka ezara nini maman na bakamba théâtre surtout maman na fleur ceux qui tous en baso ba usala fierté théâtre maman na biso Belleville za lokola Michael Jackson ya bamomi tout ya théâtre ouais mutazo kotisa ngone masuwa noa
omoni faut ondimaka omoni lipambole moninga vraiment ondimaka po epo pambo vraiment mais to na défaut moko so nzamba pamboli onga na yimi well or tant nzamba pamboli onga na yimi nga mo epena pamboma exacté well bénédiction moninga fait ça là. Et ça a plaisir quoi, oui. Mais au moins la bénédiction, il y a autant de choses ça de ma vie. Alors c'est que maman Benfim, tu as un bateau à théâtre, tu as un king de Nanouyam. Maman Benfim, tu as un côté ça me ma soua non. As un Michael Jackson, tout à théâtre. Des fois donc, tu as une Nollywood. Le monde en Nigeria est dans mon art. Well. Au second point, donc Nigeria na minute sur là on a minute grâce à maman Benfim. On dit banzele on a tout un sakamade sous. Oh bah cola là on a bayana Benfi vraiment c'est on a tout ya wandu ya nsakama ya nsadifu ya tsakibeni ba momi lo wa banani bon ba tuloka be bakata ba tuloka be bakata ba diki ba demi siècle vraiment ba tuloka be bakata ba diki ba demi siècle sotali ba tuloka banani sila oui ba zada ba 5 quelque ah bon Belfi ça na ba 30 quelque waouh tant bon ba bimaka Belfi azaki jalouse na ba monter ouais. Aussi, bango babimaki liboso ya Belvite. Bango nyonso wana bamomi wana tu ya Nsadifo ya Nsadibeni bango tu bavi ya bango tu bamomi tu ba Denis siècle wana ba Gabriel wana tu. Vraiment. Aussi comprendre babima liboso ya Belvite. Mais opportunité soko zongo na vie faut saisir yango. Bakoka ko saisir opportunité ti. Vraiment. Oui. T'as biso à l'époque tout le monde a bien vie on a des fois terre. Vraiment oui oui. On a des vie on va la foutre les billets. Oui. Le niveau Europe. Ouais. Ayo ko ta la famille était mais ayo ta la vie des semaines. Vraiment. Temps sur na flat moko boy. Encore c'est on a vie. Yo ka yo mandalo ko chape mon enfant de bombo. Ah bon. Ba ko amortir c'est pour connait quoi non. Ba place là non. Vraiment. C'est pour faire pour assez c'est bonne opportunité. Mais c'est yo na bien vie à cheval à chocolat. Ouais. Donc, on a Jomo en États-Unis, à foutre les ngombetti, on a gagné billet. Mais nous, on pas beau mon famille, mais à mon aga vie. Ouais. À ma taga na tracteur. Vraiment. Comme ça, bon, on peut t'en sous des semaines à flat à sous une famille. Ouais. So, ben, on a toute opportunité, on a tout. Bah, c'est ça qui a monté. Ah oui. Mais les locaux me disent Belfingam. Mais Belfita, moi, y est dans mon pépé, dans Tsungan Salaye, dans ma Kambunaye. Ouais. Et comment ça la bon mati matikita et comment l'obisa bako déjà quand la belle fille boy à l'obakate quand la belle fille so tumboli même na satan aurait so tumboli pour na vraiment talga satan aurait so tumboli belle fille pour même na satan il est belle fille l'obakane ouais parce que tumboli belle fille il est satan aussi vraiment satan mo ka mukolo mabe na so tumboli belle fille so na makambo sali na na tindo tumbola belle fille on est yo moko parce que Asa déjà douce, asa mouton le bagaté, asa humble, asa bien éduqué. Aujourd'hui on a ma bestiole, ma saperne popette, ma bombable, ma zone de mais Tissiko, elle reste vraiment. Ouais. Il y a beaucoup de bestioles, beaucoup de saperne popette, des imbombables au bateau chrétien. Mais elle est toujours silence parce que asa bien éduqué. Déjà félicitations déjà na babo tu vas payer sa éducation. Vraiment. On a vu déjà sur ma finger zoba. C'est que ma fille la fille va botter na yonde bateau va c'est ça ouais déjà bateau va finir belle vie ba tout ba momia na tout on va inciter belle vie bazo finir ça ba botter na bango parce que bango ba pesa bango éducation à ma belle lelo ba bango bazo finir belle vie pourquoi belle vie on va discuter mingi na ba œuvre oui azo ça bango tout discuter na ba œuvre mais tout discuter na ba sortis na ba mère d'été ouais. Mais bango bazo na ba sortis bazo na ba merde. Ce sont des bestioles, des sapins, des popettes, des imbongables. Bazo pas quoi ça na moto. Tu comprends? Vraiment. So que c'est une photo lo bateau. Les attends. Ah oui. Batika, basepela. Il y a ça fierté na biso. Azo so ba trophée, lelo mutazo teke sa film ko les belle vie azate na bango na nyonso. Na lobi teke si la sala ba film mabe. Na lobi teke vie ya sala ba film mabe. Ouais. Na lobi teke Gabriel sala ba film mabe. Vraiment. So ba tcheba motu la première Isabelle fille. La minute actuellement. Toujours actuellement. Donc Isa belle vie. Ouais. Peu belle vie. Ce que vous tournez pas naïe, maman on a fleur. Ouais. On t'a sauté 2 fois. Ah bon? À ce ça mutumbo a 18 films. Waouh. On comprend de yo comme une nyongo naïe. Ouais. On se comprend. Mais ce qu'on a 18 films, yo ya kaka tournaka.
leader mon côté à moi si azo salon de belle vie on a dit voilà belle face à le rôle Michael Jackson il y a babomi tout y a théâtre tout ça n'a pas tout théâtre dans minute ça vraiment voilà faut avoir du respect so bango ba respecter il y a respecter ka bango ton ba bimaki et puis so tali ba momiana tout comprendre que so tali be bakata o tali ba banane basila on a ba 7e bagarre on a ba sali trop vraiment vous comprendre bah comment le quoi ba mili mon pépé so cha on a nati et va na ga likolo talaka ba c'est tout ba c'est la belle fille on a tout ba de ka 50 ni on fait va na sune longité soit pas ko ni on fait fokoya et comment boyelo et lo ngi comment le quoi libéné vraiment so ba comment ko la petu on ta ba belle fille la fin na sukanto ko c'est lo la fin na sukanto ko so talier bo so on a que ça peut te le voir mon monde maman boboto encadrement on a fait parce que azana ba mama di mama maman livre on a bien formé donc ça il y a ba mama di mama ba maman livre ayebi ndenga ko vana na bato on boboto maman livre ça qui non yango maman na biso belle faire ça maman c'est que to bete la ke maboko bon pourquoi le commis mutu quoi ça la succès faut le ba combat belle vraiment eh maman na fleur vraiment donc ndeyo les kaboye tu sais comment bien attendre ko muta face à la succès faut le maman ya fleur voilà c'est du n'importe quoi vous allez rater faut garder ban parce qu'on garder ba bandité on se comprend ba ça na bango pe parce que ça fierté mais la première na bango za belle vie vraiment la première na bango za belle vie vraiment na pesi bino ba mbote belé hein belle vie ba mbote ba fleur na yo famille bota mobimba ba mbote na bino vraiment et na moni liboke oyo vraiment to kangi yango hein liboke vraiment to kangi yango to sisi kolia to déposer dans zo fongola liboke moko hein liboke ya taba liboke ya taba to zo lia siko na minute oyo na likambo o pezo zo ngelanga na likambo ya papa Chaka Congo. Et papa Chaka Congo si les lots zo comprendre te et bien ba kundi te ou comment pour to zo yoka ke président Fachi hein Béton son excellence hein le président son excellence Fachi Béton après ça kimbongo donc sous koto na ngambo kuna fali poupa après ça kimbongo na ba to pesi ka bambongo mais to comprendre te et par ce qui peut marai azu kimbongo lié mwana na asombi lo pango dans tozo yebate au claircir bisona nous lelo to yeba ezanini matanga ekunda makon ekundama mbongo eliami ou comment tozo comprendre te au fond le moment liboki yango et ça la biso moi lekeleke papa na ngai botaka bulumbu ouais maman na fleur ça bena passi mona mboko to na défaut moko ça passi mutu azo lingali ya na mutu ebembe mutu azo lingali ya na mutu ebembe olika mutu akufi so azaki ndoki akoba ndo landuti na bagikoso yozo lia na ole na mutu ebembe parce que je Chaka Congo so azaki suko nsombe kutoka vraiment na général kan ya mamela mutu so lembo na ye vraiment moneti na cuisine OK na bisha ça so comprendre so balia ka mbongo nete aza na famille na tant papa na biso Fati Béton a payé $50 000 a payé une contribution privée na ye OK c'est ce qu'on profite à dépendre du gouvernement gouvernement ils a papa na biso Fati papa Fati a payé 50 000 na part na ye OK sikoyo lokola artiste aza mutoyo asala qui a trop na mboko yo c'est que gouvernement de mutu fazwa charge na ye OK so gouvernement tellement ils ont ba escrobondo bazana kati wana bata bata movema so ba lule titen sala ba lula tsunga sala bazo linga siko nini 50 000 wana au papa Fati pesaki na part na ye et ça le rôle ya gouvernement et démis OK Fati a c'est logo mususu gouvernement pe et ça est logo mususu dans des choses différentes so ba bazana gouvernement bazo linga sko ba katelar o ekobima après OK et comment ya bango OK on se comprend sur place ma biezali nyoso to wana bazo que ça papa na biso Fati so vraiment ni lelo to lo ba pe vérité Lelo, la ville est bétonnée. Partout, la ville est bétonnée. La ville est silence, la ville est bétonnée. Donc, tout ce qui est tout collègue, ben d'ailleurs, on a été piété. Quand la trottée, puis on a besoin de bongo la main na film. Fatima, tout bête à peine. Donc, il s'était dans maille, donc maille sur la film. Quand la mine était besoin de me changer. Papa Fatima, toi, il est bon. La biloko bozo sala wana, c'est lui le garant de la nation. Bozo qui s'est son. Parce que quand il y a sali a posé acte moko privé à 50 $50 000 à Pessi
On se comprend. À 50 000 $, à Pessi n'a pas naïe. Mais le gouvernement, bon reconnaître Moutou a profité par rapport à œuvre. Ah oui, oui. Papa Chaka Congo a sali et belé. Vraiment. Malgré tout, à ce que papa Mogo a soit 10% naïe. Ouais. Mais a travaillé fort. Papa Wana. Artiste à danger. Souvenir naïe makasi. Tout ça là, maman a dit que moi Koufaka. Nazoyi ba kombo zo ki maman mukena. Mère na biso moi ya mukolo mame waso. Ouais, mame waso voilà. Maman na biso to benge koko azala. Na ba groupe salongo. Mokabongo. Mais mère on a bela na ba fin fond. On se comprend ba te bela ba comprendre grandeur ya fi na biso Chaka Congo. Ah oui oui. So na zo sabatu muke ponga muna zo vandi sabatu na tempo bazana matiki ta bazo ba. Ah ouais. On ti ba moni boko so bolumu botaka bobana matiki ta na émission. Vraiment vraiment. Mutana vérité makambo azana bato ba vérité saka mo on a invité mais wazana kindi na lo ya zo vandi sabatu na tempo lo kwa ngasati. Ouais. Papa on a Chaka Congo. C'est un chanteur. Et belé ba éviter tant suba moni fena biso Chaka Congo ka tant susu azolandela ba artiste mais Chaka Congo azalaki chanteur azalaki idole ya vient na biso Lita Bembo. OK. On se comprend donc Chaka Congo azalaki idole ya vient na biso Lita Bembo. OK. Bon viens pas tellement que la musique amoni musique yango et simbi nango penate. Ouais. Bon tellement que ça bouliste atali habité. Et na ndule simbi te faut na créer idéologie na artiste à danger. Donc il faut vendre ça tempo. À côté de Kantimini a créé l'idéologie na yé. Il y a Yemoko. Artiste à danger. Mais Pierre Outaki chanteur. À sa idole, il y a Viena Bissonai. Lita Bembo. Donc la musique est simbite. Via Talite, on va d'aller boiter. Pour babi na vie, il faut créer ça. Ouais. Vous avez joué sur mon simbite ou Chidoka. Ouais. Vous avez Chidoka simbite comme un basketteur. Le côté que PCP. Voilà. Idéologie artiste à danger. Et PCP makambo yango ba fina ba masumu, ba tout ba kota kwa puana. Vraiment. Parce que ba tout ba kota kwa puana ba kota na ninga fo. Chaka Congo no sala kwa puana na ndenge ya respect. Voilà pourquoi tant sali artiste à danger. Akena ko dugela so mama na biso moko boyi, artiste, comédien donc ngana benga butu koko mame waso. Mame waso voilà. Akena ba fait fond. Viens on a se sacrifier. Abandaki na kocha énergie. Atie volonté, azu caméraman na ye. Atie carburant na ye, atie luka mutu na ndenge na ye. Vraiment. Ta la ba sacrifice. Vraiment. Wana mutu moko ta ye bikop. Bango tu bazo tala. On va faire ma soumba, c'est la gamme de Koufo, bouiller la mabita, bouiller la nsamba, bouiller la n'est bête, ça saisit. On vient vous, c'est la gamme à saisir, mais il faut y avoir une route à la base. Vraiment. Quand tu as bakantimi, à ce qu'il y a Zolande la Baptiste, à faire la mission maman, on est oiseau, baganga, babi mamoto, y bagakota, qui n'a mais papa Chaka Congo. Fait fond. Vraiment. Voilà l'artiste. Dans la bavalère à Fio. Et belé va éviter. Les copines on est comme ali fitol ba kota ki mo pe na ndenge mo legete mpiete. Comme kota mo pe na ndenge ya legembende yo ndoka pour étouffer. Vie. Pour moi quand on esprit moko so muta créer jalousie mal placée. Ouais. To bandela quand on est bandé les miches. Ouais. Jalousie mal placée so continue na fait Chaka Congo. Et ça monter mama bé. Donc j'ai créé boule ne boala gité mais ba Chaka Congo ba koma épé belé. Comme vous publiez, mais il y a un numéro 1 parce que toi bandaka mais nakati yote vraiment papa nanga botaka bolumbu mais tango Chaka Congo abelaki mais asenga pe lisungi asenga pe lisungi mais namona lisungi zate yemoko sala idéologie artiste en danger mais yemoko artiste azaki na danger mais lisungi vraiment eyakité azolela vraiment lisungi mais le moni lisungi eyakité mais pourquoi ba sala kité ke ba sauver na vie na ye ndango azaki na bomoy comme quand kufinde ba mboko komi ko ya donc ezaka bongo na rebi solo mama na fleur nzeba kosa na kokufa oyeba bato balinga bana omoni na mboko ne so kosa no dai o comprendre bana balinga bana déjà makambo fait na so Chaka Congo na kosala juste to kutana yi pendant fana ngingi na musama bina na lisi na Chaka Congo omoni volonté yo zala kana na ba makolo mususu yo beta na vie na yo pona ko ina ko ba artiste tam sa beli azana ba problème jour yo moko so problème bat ba oyati ce qui place à ça aïbi que tout cela n'a des fois abi na mabileki na nazo sala moka ponza mbafu afuta veza ki muta calme abi na nazo sala moka ponza mbende afuta nga nazo préparer les lobby ya bana nanga ne ni nzamba ata futinga ta bofuta bana nanga est-ce que vous comprenez le bateau ça quand yo mo ko zo landela bato bazo kufa juko ko kufa
bato bakolandele lo te jour okobela bato bakolobele lo te nani alobeli vie chaka kongo tia bandi maladi na tia dai azala te mais fe ezalaki kasi obeli lukika alobi otobeliki ndiambululu alobi okinkwa balala alobi obeli ndemba azalaki toujours pesa na bamaladi tuazalaka toujours mais nayebisaki eloko wana kokangoka te kosana mokufa koyeba banani balingaka yo vraiment le fait chaque kongo aza motu oyo azomérite na biso mama nanga flore ya deux fois te ebembe wana eza ebembe moko boye fo baonora yango donc gouvernement botalela nzunga nsala oyo papa na biso fati beto apesaki te soki ebembe ezobima te ezobima te par rapport gouvernement nde moto akundaka gouvernement ebimisi mbongo te jusqu'à présent ou comment tozeba te soki ebimi bakokunda te so gouvernement bimisi mbongo nde basalaka nde tomona mpa bafie na biso baverkisi donc gouvernement edesidaki ebimisi nswaka maketu mpe banswaka ngo mpesaka ngo mpeka badesordre ekoma famille babundi nokomongo batobetati plongeon ekoma nango vraiment tozosela nde siko mbongo ya gouvernement gouvernement bokasa te ke 50 000 bal wana eke na frais généraux te bino nde bobimisa la oyo esengike bobimisa mpona artiste makambo asalaki mpo aza icone par rapport ya idéologie na ye aza icone maketu kotache pesa mobulu mais na idéologie na ye wana aza icone nango eza ye apart chaque akomoya nani po bato tu wana bafie wana bamasumu bakota mpe kopa yango me bakota ngo sikoyo ya movema bango kaka moto akufi atie mbongo na pante esili oso comprendre que tu as besoin de temps tina kanti na souci azali na souci ya artiste voilà ata ba nego lia bien na chaque fois on est ba 10% mais ça qui des familles ils ont créé tant à l'année mutu so impaté une famille de dende absolument ba santo si mutubile tout le monde a monté 10% bandaka même ba santo si mutubile na liopa ba so ba 10% vraiment même na gouvernement 10% so que pe na mama nzambe 10% là so que na mama commission 10% là maman tout ça la 10% ezala ko ezali tout ça la pour monde na mboko yo donc mboko ezala ba pour mboko eza sérieux so comprendre fanda na yo fanda na yo fanda na nganga apeso libeko qui fanda muto aza mabe vraiment on comprend fanda na nganga apeso libeko to ça ni libeko nganga mais ko fanda muto aza mabe ko fanda muto aza mabe au saloka mabe vraiment mais surtout si libeko nganga boké na bino pe bien voilà pourquoi les belé pe ba to sana mo libeko nganga boké na bongo pe calme et on a mis fanda na nganga to ça libeko nganga mais ko fanda na muto mabe te ko muto mabe alors là qui soga mabe voilà pourquoi ba qui vient dans chaque pour entourage ne pesa bazai na mo bato mabe bazai na mo bato bien ya mo ba ba me mama kamu nesko na bandenge moko bopo ba bandenge ko sepela tendenge fe chaque kongo ba ndota musa mais ça bina passe donc ya mo ni belle va comprendre quand na chaque kongo te ya mo na talisi ba mo valeur ya vie on a chaque kongo pour comprendre bina que vie on a photo kunde non ne vraiment vie on a photo kunde non ne vraiment eza passe mingi pe mawa ti jusqu'à présent tozoyeba te bembe ya chaque kongo soki kokundama soki kokundama te o tozoka pe susu mbongo mwana na ye asumbi lupango est-ce que eza vraiment ya solo te kosoka lupango so eza mwana eza bene anosala mbongo mpona bana ando luka mpona ye na famille na ye voilà ngako mpona nga c'est mieux faut kutu bana nde basoma mapango eza bien esa ya bana keta mosusu individu moko boyeta mosusu banoko moko baza na gouvernement babulela rwana ebima après bakatiango bana babénéficie te yebisa mosusu na bana basomba na bato baza na gouvernement baosela la rwana ebima mpo bakatie mpo papa fati apesa déjà 50 000 bana na bana bazwa na bango yo préféré seke bana bazwa si azalaki envie azalaki makasi abandeka mpona foyer na ye tikita vraiment merci beaucoup tikita tata kande balobi na kangi liboke vraiment kangami na sepeli mingi koyamba papa na biso botaka bolumbu vraiment nazaka na nsayo motema soki naza pembeni na ye esalaka nga moi genre merci mingi na balingaka nga Flore yamba vraiment merci mingi na babone na biso merci mingi na mon boss babiye batanga kombo te mon boss M babiso nazotanga esala nga moi nsayo motema na pesi bino mbote vraiment ebele na ba pasteur tout ya Kinshasa ba pasteur nyonso ya Congo na lingi bino mingi na pesi bino mbote surtout ba bonné na biso ya Active Final TV vraiment na lingi bino mingi parce que bozaka toujours wana ka pona kolandanga vraiment na sepel sarabino pe bino bo sepel saranga pona lingaka bino makasi na pesi bino ba mbote bel pasi boza à la prochaine avec to kutani mikolo mikoya bye bye.